takingaki ake mobembo koluka mwasi po ya kobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai mingi na ye lelo po te nabala ye bokilo nazongi makambo masolobi na ngai nandimi yebaka bokilo kombo na ngai ezali nazongaka nsima te bokilo kanisa kaneto alaise mon côté avec tout ce que j'ai fait dans ce pays. Mokonzi moko te ayebi ngai, mokonzi moko te atali ngai, mokonzi moko te asungi ngai. Babosana babosana comme wana te. Est-ce babosana comme Lumumba? Jamais. Babosana comme Lumumba te. Sauf que tu na ba football. Tozana ba kibonge baka koko banani. Hein? Batu wana ba tanto bana mike. Mais est-ce que babosana ba na histoire bazali? Mais babosana ba takinga koma. Na vande lokwa siko na minji to ko no donc na o mona ngote me na kati na nga na zo trembler. Na zo lenga na za na zo mona kaka donc na za leste. Donc na santé bien te mais na senga ki na bi na o na sala. Soki ba konzi to ba tomte malamba ko kanisa. Ba pesa ngata place na vande. Na lobite ke ba masumu. Non. Pour masumu ayate atuna te lokoti. Mais vous avez zappé parmi il fallait azala. Donc bon, on a évité ce qui encourage na koza on a kota na association. Mais problème il y a bango kuna na kota ngo bana mingi te puisque na vivant makam mingi ya na association wana o il a dirigé na masumu. Il y a qu'un seul leader. Bako bima danga ko bima. Murumba abulanga ne bako bima. Babimba c'est succès mais dikona bango il y a toujours takinga. Ba ngajela bako bima ba mangwa ou banane so bako bima ba siatula bané bako bima mais dikona il y a toujours takinga. Mais si qu'on a kati na biso en tant que succès wana et là on essaie que tous garder bon souvenir té. Donc bon souvenir c'est comment dire bon souvenir d'après les autres. Ils avaient des jalousie. Jalousie au côté ba telemelinga donc ba teleminga na niveau ngo sakana. En tout cas ya ma bana obi eloko ba bingi jalousie ya ba to lo baka ndoki zoba po jalousie ze bandela kindoki voilà. Mon yozo sa jalousie pa nanga eloko zo bosana ke ngai inde moto balingi na bakonzi l'époque wana. Tu lui reproches de quoi? Bon, je le reproche de ceux qui se cachent derrière lui, ce qu'il ne veut pas me dire. Pourquoi il ne vient pas me voir? Je suis malade. Pourquoi il ne me téléphone pas? Mais je suis en Angola, on se parle. Mais quand je suis arrivé ici en état mourant, d'urgence, il n'est pas venu, il n'a pas fait signe de présence. Et moi, je lui reproche de ceux qui se cachent derrière. C'est lui qui connaît. Pourquoi? Moi aussi, je me pose cette question. Il y a des problèmes. Tant qu'on va changer le comité, il y a un PTC, il y a un comédien. Et ngana mutu a soutenu qui ça. Nangaki va changer. OK. Alors natiaki ça ngana proposé qui ça. Et on peut le botter le peu moi limité par rapport à mon peut-être que ça paye parce que manatang wana malam pendeza sou. Na pas moi tu soube ba kotamo ba rando no etufa bango yango na kotamo ba rando na yo. Non, na etufa mututé. Na kinde puissant. C'est puissance on a payé ça la rappel. Naki puissant pour non. Naki puissant pour notre ordre. Moi j'aime de l'ordre. Merci na ado o a passé occasion yo pour na communiquer na Ibrahim. Vraiment na émission yo Congo Mokili. Congo Mokili mona ngai. Congo na bina yo Congo. À travers yo Congo Mokili mona ngai yanga lobi Congo Mokili. Voilà. Donc ezoko Mokili mobile. Je dis merci. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Ostelmac.
Voilà, vous êtes nombreux à nous suivre sur Congo Mokili. Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un icône pendant beaucoup des années depuis 1975, au nom de Messier Takinga Oagagi Bongo, acteur, comédien, et puis il a évolué dans la musique parce que il fut un artiste musicien, mais il est comédien. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ça, on a réel plaisir. Il était ici à Kinshasa après avoir belé barrage et Bila Saï vraiment dans la ville province à Kinshasa. Et aujourd'hui, à la en Angola, et wapi place Toloba Bagenda Rozoé parce que à Zonagi Kinshasa na maladie. Mais voilà pourquoi tu peux faire Lelo au sein de cette chaîne na Congo Mokili pour que tu puisses sabino ba news ba actualité pour que boye ba eloko nini takinga azosala na ba problème akutana yi nango ya ba santé maladie parce que ayaki ama ba memaki na mutuka oyo me utaki na Angola tie ni awa ya ba mituka na biso na ya ambulance ndi yaki zoki kuna na Angola pia yaki na awa batu boye ba takinga oyo akendaka liboso zonga simate na plaisir oyambe lelo na émission na biso tomeka un peu kosola na ye ba problème oyo akutana nango na vie ba bon moment et puis pourquoi lelo ba maladie. Donc on va essayer de discuter avec lui ensemble à travers cette émission. Mais avant de commencer cette émission, Imak Makengo, le réalisateur de cette émission, Nabo Sanarate, Nabo Sani Lissousouté, Aline Mwimba depuis Paris, Maman Georgette Baza, Dr Jackson Lubanga, Emmanuel vous avez belé Bruno Lubika, bon, il y a propre Bruno Lubika, en tout cas, Takinga Aza, Nakin, en tout cas, bah, mécène tout au bout de l'émission Oyoyo, Takinga au bout de Salara Théâtre, Aza Nakin, Aza santé à vous déranger, mais tu peux faire que vous voyez vraiment pour que passer bien nos informations et vous savez bien, vous avez belé. Christophe Muzungu, l'ambassadeur, Boza est belé. Na Braza l'honorable Rémi Ayayo, c'est Augustin Nzambe na bossa na raté. Na bossanité Rachel Kadwa, Poutine Péata la rappel bichot, na Freddy Benjamin Ben Péazota la bichot, merci. Boza est belé, je reçois pour vous Takinga à qui déjà j'ai dit bonjour monsieur Takinga. Bonjour monsieur le journaliste Ibrahim. Bonne santé d'abord. C'est vrai que moi ma maladie est dérangée. Oui, santé, normalement, santé, ça n'a pas de complications, mais il y a une ligne rouge, quoi. Parce que dans la ligne rouge, on risque de faire mais ça va, mais on est convalescent. Convalescent. Oui. Depuis quand à Kinshasa? Bon, depuis en Angola, je suis arrivé au mois de juin. Au mois de juin. Oui. 2022. Oui, cette année même. 2022, au mois de juin, okay. Je suis arrivé ici à Kinshasa. J'étais malade. Bazungai, bayenangai, awa pour un traitement. Je suis hospitalisé en Angola, mais si je suis obligé de awa na Kinshasa pour un traitement. Voilà, awa pa ya na hôtel pas la Dikopo, dans un convalescent. Convalescent. Monsieur Takinga, vous êtes convalescent, mais est-ce que vous avez quand même moi appuyé à Batu ou vous avez quand même problème où vous en avez avant tout qu'il na nakolo baboye na pesi merci mingi na JP Massamba président au Kanisa na Nicolette Lelo collègue na journaliste basaki effort moko boye pona komeka ko edenga e basensibiliser ki baninga ba collègue acteur ba artiste comédien basalaki tuna longa na ligne rouge malgré to ganga ki ba konzi basunga banani basunga ba mécène minene basunga nazoki soutien te mais ba artiste comédien o baza na poto na États-Unis partout en Europe ba s'organisaki na ndambo ba yaki o mtema na bango nyonso te mwa ndambo asanganaki ba période luka mwa moyen ya bakisi ya banini intervention
il y a opération na ngai tout ça pour venir longwa na ligne rouge mokonzi moko kaka oyo un homme politique avec beaucoup de respect que je lui dois c'est qui est passé ayaki kotala ngai ezalaki honorable Eliezer Tambwe yende ayaki kotala ngai pe asalaki geste okokosala à part wana mokonzi moko te avec tout ce que j'ai fait dans ce pays mokonzi moko te ayebi ngai mokonzi moko te atali ngai mokonzi moko te asungi ngai ndenge moi nazali awa naza pe bloqué mais nzambe kaka mais s'il faut dire na ba succès bino bosali na monde oyo vous ne devez pas être abandonné comme ça. Mon cher bato mosusu bakoloba nini ogéraki me succès na yo te comment au moins tant osali succès ngai nazwa problème na patron na biso oyo minzoto welawela nazwaka problème parce que na réclamaka ntango tosali succès tokomi na cachet mosusu tokomi na ekomi statut mosusu na époque wana avant toyaki na mwa basalaire moko ya kebakeba mais ntango toyo kosala succès ngai natalaki na bino faut quand même tokóma mwa bato lokola na réclamaki babi ngai nde nakotia désordre na kati ya nakomaki na conflit na patron na biso ayaki sango nakotia nkombo ne père Bifalo pe ya son âme si akufa na ye donc asepelaki te ndenge ngai nasalaki na réclamaki badroit wana alors etikaki ke bomoi to wana succès mais na bandako to wana badifficulté yango wana moni ngai nasalaki effort nakutana na président Mobutu d'une façon na expliqué ye mpo tolongwa na nini yango wana ntango na expliqué ye ngai mpe balongoli ngai na père Bifalo alongoli ngai mais ngai nakone ya président Mobutu apesi ayambi biso epe apesi bamoyen na ke poto kosoma instrument. Comment côté on a mais à quand vous avez débuté d'abord votre carrière parce que vous avez deux carrières au Sala. C'est-à-dire du côté musical et puis du côté théâtre. Alors moi j'aimerais bien quand même qu'on puisse commencer dans le théâtre parce que dans le théâtre peut battre belé ba kiyo et battu pe mingi baza we battre soko bimisa banani to sala nini. Mais to ba côté théâtre à quand vous avez débuté le théâtre en question? Bon, le théâtre, on a débuté professionnellement, on a débuté en 75. 75, voilà. 1975, 75. 75. Voilà. La France, la français. Voilà. En 1975, l'élément on a bimisa ou bima pananga, on a formaté. On a format. Bon, avant tout on a format, on a 75 tant on bandi carrière na yo. Au coup de terrain de est-ce que c'était facile ou c'était pas facile? Bon, c'était facile parce que il y a une chaîne qui a monko. Il y a une OZRT. Alors la chaîne wana pour bima fozala pour groupe qui a connu groupe Salongo na groupe Nzoi. Na papa moko bon époque de bango to éviter ngai na époque on était papa Maboke André Maboke Mama Impala banani. Bon bango bagis naïbe na bien histoire na bango bien été mais naïbe ke bazalaka avant même ba groupe Salongo mais tant que c'était to kuti groupe Salongo to kuti pe groupe Nzoi nyoso mbaleza ya ya OZRT siko biso to uti libanda o bimande ngi na OZRT fozala mais quand même je dis bien moi ngai nazolo bango à haute voix ngai seul na sali ba démarche wana ngai moko kokene ko contacter le concours Sample à l'époque azalaki directeur à programme na OZRT na contacter Kayumbeya directeur commercial na OZRT na contacter Molongoy directeur technique na OZRT na contacter ba Lutu Mabangu ba directeur Tisengesana bato nyonso badiambo kumbazi bamateta kanda bato nyonso base sensibiliser bayokeli ngai mawa mpo quand même tobima nayaki na idée te ke tokesala succès nabi kaka bamona biso quand même mpo mingi bazaka biso kaka na kasha bana basango mais ngai quand même tomona na mwa moke e ntango tobeti kaka ngan ntongo etani lisolo échanger succès fou succès fou succès asakana te
oka caneton à l'aise wana tanga naza na bamurumba abulanga ndo bakomanda danga bamutu na kope bamukande ya bamilezi batata na mukande ya bavie précoce donc wana toza na bango na babulanga ndo akufa abulanga ndo akufa danga akufa murumba oto kufa parce que caporal murumba est-ce que vous assistez pe na matanga parce que utaki Côte d'Ivoire il était en Côte d'Ivoire matanga yaki awa chaka kongo asaki ba démarche aouté Côte d'Ivoire voilà ayaki maladie ayawa ndenge anga nazomaka mna mona siko il fallait basale suivi mais suivi na bino za vechaka kongo mtalandela maram na binot vechaka kongo mtalandela maram na binot chaka kongo akoko landela mais ye aza na mbongo te ye akoka na beti porte mais so mukonzo na sali rien ye akusala avec tout ce que vous avez fait non c'est bon avec tout ce que vous avez fait dans ces pays ata ya beti porte moi ba sufungo les arrêter en tout cas ba fungolaka peut-être mais biso lokola ngai ba fungolela ngai ti biono ba fungolela ote ba fungolela ngai sana yo apparemment pardon ba bosana yo ndire ba kobosana kombo wana te ba kobosana kombo wana te est-ce ba bosana comme Lumumba jamais ba bosana comme Lumumba te so que tu na ba football tozana ba kibonge ba kakoko banani batu wana ba tango bana mike mais est-ce que ba bosana bango na histoire bazali mais ba bosana ba takinga comment ba bosana ba murumba comment murumba ne toujours ba murumba da toujours na morgue nana ba matanga ne tango matanga nana ba enterré te aza toujours na morgue c'est triste n'était minzoto sur ça et ça ma béni tout ça là parce que son nom repose après un peu président nani oya groupe sans souci auto kufa mikolo poudre de chasse mais poudre de chasse matanga ne edeki bakunda kufi asima ya caporal murumba mais caporal murumba ti siko morgue donc mais siko pourquoi poudre de chasse akundami avant hier akundami na parce que azam biso to okunda net nga malade ba occupé te murumba ba occupé te point to ça minzoto peut-être minzoto yake kila na mboko à l'époque Mobutu atikela bino moi ba documenter nde to omona lelo maman Denise Nyakero na maman Olive Lembe bazo aider quand même ba jeune artiste ba maman ba tout ça ba carte ba nini pour ba soins médicaux à l'époque bino vous avez un avantage au coup na président de la République est-ce que vous n'avez pas résisté cette opportunité mais le président de la République a pris un instrument pour travailler. Parce que le président Mobutu je ne te soutiens pas, mais je soutiens l'œuvre que tu fais. Donc, œuvre. Mais il faut que les gens et ça va histoire mominenne. Tout ce que j'ai fait comme démarche, mais que la commission samba na parquet alors que ngam na demandé un instrument, ngam na qui chef. Ngam na sala ki tout succès bar to ngina ngoya kabareli otobani c'est moi mais et comme na comme ko samba mais partout de samba na zoaka raison hein donc Mobutu apesi siko biso to zala na bodingo to zala ko yokana to lingana et non bon ndako mais non bon ndako telemina muninga moko ngai bakomaki ti banganga bazwa na porte na nganda ngana la nanda banganga baye na porte na nganda ko sala kis na artiste ngana ibirien ne surtout que ngona tongo mais parce que comme le roi leader mais ce leader azali mais ou bien ce leader te boko liate parce que na chaque mouvement ezanga na leader moko leader wana bo diembela po bine bo lia ate azolia mingi mais bine be boko lia po nini boza na mutu bato balingi tant bino bongi bo kaseye aba ko ba kasinga wapi minzoto tu vois donc maman batu maman Nyakero maman Olive baza na mutema bobote ko salisa lokola ba carte wana bolobi o maman Denise bino à l'époque besoin ngote batikala au servir bino na moyo wana te à l'époque à Mobutu non ils allaient rater parce que avantage beaucoup à l'époque à Mobutu avantage ya liboso ya dingai batipesa ngai
moyen que je ne te soutiens pas, je soutiens l'œuvre. Qui veut dire que nous sommes un instrument à Bruxelles. Comme ça, instrument na ego sungabino. Na kipe na poto na sommes bien instrument. Donc et là on a bénéficié qui en wana. Donc bénéficier na Minzoto en tant que star aussi. Ils allaient gars n'engue président Mobutu Tinda poto que nous sommes un instrument. Oui, et puis surtout combo nanga. Na combo na. Combo nanga c'est la clé de tout. Si on a une combo en athée, mais na kofanda pe hôtel hôtel. Pendant na vendre un hôtel nana vendre sanga. Pour une interrogation. Na mona kaka jipe masamba na nekleti lelo. Mais ndenge lekela balabaka non etali yote yo vanda kaka. Ngapi na vanda kaka. Merci monsieur Takinga au Bino Stuboebi, Bino Stuboza branché scotché à l'émission Aline Mwimba depuis Paris, l'honorable Gaëtan Kodia. Takinga et Oboyo Kasala Raja Osakanate. En tout cas, bana poto à travers cette émission, moi Mawawana, Yamuto Asaïla Mboka. Photos Zarana, on ça bien. Tout soutenir. Takinga, il va donner un numéro, mais à la fin de cette émission. Mais yo montant au bandit théâtre et là on a les bossons na théâtre Simba yo monege yo moko Takinga monige kangi mboka monige non siko je suis vraiment aimé to mon kilisco indiminga par rapport à Evro na salé c'était quoi le premier titre théâtral qui opéré Takinga mutazonga kasimante yango mte sala imaraja yango penzande etekayo makas. L'idée d'abord, ça vient d'où d'abord cette idée-là, Takinga Mutazon à Simaté, parce que il y a un monde et pesa qui m'a renvoie, il faut qu'on se le dise. Alors l'idée là, où t'as eu l'idée c'est qui on commence non, moi na komaka. Naza ba pièce muso na kominga moko. Mais wana siko est-ce que oh wana ngai na veut dire il y aura une petite explication. Voilà. Donc on a tanga mingi na tanga ki na ke kokuta na histoire moko bo. OK. Histoire wana ezalaki ya batumi bale. Moko Takinga moko Trimobe. Sikonde bako kende na histoire monde na tangaki na telinga bino. Pona na kota na histoire batuté. Na ozo problème pamba. Na bendi kaka côté moko. Côté wana menanga na bongisi na ndenge nanga. OK. Ozomona. Veut dire j'étais inspiré à travers livre wana. OK. Alors tant on a bimi na salengo lorsque selonga. Parce que ndeko ndenge to lobaka moni lelo yo soko mingi bayi bakate. Soko lobi OK jazz. OK jazz eza francoté. Mingi bayi bakate. OK jazz eza francoté eza ba Vicky Longomba ba Delaline ba ni ba viona ba vie mujos. Ils ayi elo ensemble. Mais tango franco a bendani asali tout puissant OK jazz et comme le comme sous ndenge mo moni nyoka longa sala zaiko langa et a différent anti-choc zaiko langa kolomboka wani comme le comme sous le ko langa pe na opérette wana pièce wana ezalaki na titre mengana so Takinga moto azonga kasimati. OK. Donc comme le comme sous et comme c'est le il y a livre ouais. Mais j'étais inspiré à travers ces livres. À travers ces livres. Voilà. Alors, on s'inspirait qu'à travers ces livres, les lopes au Pessagi pe Makambu na elo Congo et Simbi pe monde entier. Maintenant tout quoi baba souvenir ni nous gardaki tant elo on essaie de succès. Et puis na bateau ba tournera na kati on a une bonne mémoire. Souvenir na gardaka ezalaki pour ngana sala succès avant succès. Pour l'époque na ki Johnny Massacre. Na comme Takinga. Souvenir na gardaka ezalaki bolingo. Bolingo. J'ai été très aimé. Na public. Na public partout dans le monde. Bo bateau sala na bango elo Congo. Bateau na sala na bango elo Congo. Bateau na sala na bango elo Congo ezalaki kola ba Mukandeya bon mwana mwasi ba Milezi ba vie Mukande ya kufa Milezi na habité position na actuellement ba contact ya susté non ba danga ba murumba ba bulanga ndo ba kipe na kati
moto na coupé Sembadio tata na mokande ya Pecos ebele mais sikoyo na kati na biso en tant que succès wana eloko nini esali ke togarde bon souvenir te donc bon souvenir biso ekomaki lokola bon souvenir d'après les autres ezalaki jalousie ekoti batelemeli nga donc batelemeli nga na niveau ngo basakana te parce que ozwaki mbongo okutana na président Mobutu parce que okomaki aimé na gouvernement à l'époque. Oui, à l'époque naki aimé parce que moi nga na ko éduquer masse. Tout ce que moi j'ai fait ba pièce nga na salaka. Na miso e Rolanda. Jamais omona nga na ba bêtise. Parce que ezangambo ya mokumba omoni ko sala théâtre. Ezali ko véhiculer un message. Pour aimer ko sunga bato balandi o balandaka biso soko okomi kosala yango mpona plaisir na yo parce que toi on a deux forces omoni bozo bamosusu ezalaka wana deux forces d'un côté eza toi na succès de l'autre côté toi na talent mais ngai nasaccrochaka mingi na talent na kati ya talent oza na makambo nyonso na kati makambo nyonso eza na kati mayele sagesse intelligence tout stratégie tout eza na kati mais sikoyo bango te bawelaka succès bato wela succès mena baperde bayebi susu koma bako éduquer public te akomi kosala mpo ye ayebana akomi kosala mpo azwa mbongo ebele akomi kosala mpo soki ndenge nini ezalaka aye ozomona or ngai mission na ngai na kochange te nazaka na ligne wana je suis pour l'éducation de la masse yango na koyoka jamais bêtise epai na ngai esalamaka te bêtise koyoka te et puis mabanga kobwaka bato ngai nakobwaka mais à l'époque pe mabanga ezalaki te mais lelo nakobwaka moto ndenge nini nakobwaka proprement veut dire kosentir na ye mo moto anga omonake non nakoti mpe na bien et non oza na deuil ozobwaka masanga moko quelque part mais qu'est-ce que masanga la a à voir avec matanga yoza nango ya sikoyo obwaka moto moko bookotuna kuti nani okuna na Suisse otuna nani okuna na soko na France otuna non eza mabete mais eza kobebisa histoire luka façon technique ko yanga na moni faut la sage voilà n'aime de son à répondre bien à répondre non tu as bien répondu mais ozayi pe na c'est vrai que bateau travailler na bango wana le bazara sous-souté la plupart bateau travaillent na bango wana bazara sous-souté na ngai na yo oui parce que ngai na longwaki so pourquoi takinga longwaka parce que azaki en face de ya la mort ba tentation à mettre reprise tiba okokanga ko samba ko funda nga pamba en tout cas ya ma obi eloko ba bingi jalousie yanga ba to lobaka ndoki zoba po jalousie ze bandela kindoki voilà bon yozo sa jalousie pa nanga eloko zo bosana ke ngai nde moto balingi na bakonzi l'époque wana mais pour les bazar monaka il y avait aussi le leader par exemple il bateau posa ina bango baza ba leader te il y a qu'un seul leader bakobima danga kobima murumba abulanga ne bakobima babima c'est succès mais dikona bango il y a toujours takinga bangalia bakobima ba mangwaou banane so bakobima basiatula banane bakobima mais dikolo il y a toujours takinga preuve na so preuve moko boye to salaka pièce moko titre nango ekoyebana oyibimisaka bangadiadia tant que je prépare ngo na ngai to problème siko un moment tant wana nga naza na chef te chef muso azalaki alors mbala moko ba suspendre ngai suspension taki na kati ya groupe ba suspendre nga so yaki problème ni na yebaka te o pièce oyo ko jouer te bake vanda ngai bake sala ngo moto azalaki tête d'affiche ezalaki acteur principal ezalaki batie eyaki nga me balongoli nga batie garçon moko pe à son âme akufa comme on est kadia ajoki na kombo ya songolo batie na pièce oyo ekoyebana mais ntango ye a joué pièce wana eleki dans l'une aperçu total moto ayebi te ke pièce esalami eloko te barecourir na ngai na mutema na nga malamu
nandimi tanga na jouer ka pas to bimi bangada da babimi mangwa bimi mbaloso mabimi babima na pièce wana poni babima na pièce wana poni na pièce ya ndeko wana mususu eleka inaperçu bongo mais parce que le leader azaka moko mon cher leader ça veut dire que même ikumba ya mouvement à l'époque oui ngam na bi secret tout qui cité nganga te ninti mais na bi secret nyonso na inte ya na bi na s'accrocher na talent na ki bourré ti le na bourré de talent et le côté ronger on est malade le quoi on a affaibli maintenant on ça ba mouvement car maintenant ça affaibli na ko ko ça malade na to betango surtout na ba autorité mboka ba otala biso vous allez passer votre coordonnée ba otala biso non que non ngama to que ne malé parce que donc je lance un message na gouvernement total aka ya papa Taking et au sala bien en tout cas ba serva biso na mboka ba serva biso ba continuer toujours ko servir biso parce que tito luki azan un projet mususu eza ya Taking ade o ezobima et le quoi azan malade boy moi ça la promo na bien aux alaté alors il faut aller dans étape maladie pour que azum la makambu na ye normalement so talipe papa na so Taking au mona ke elongeza nanu ça veut dire c'est un mo ba moyen mukie pour que makambu zonga nango normal tout ça ngipe mingi te moi le moment Afrique décide à suivre mon traitement azongi et puis voilà tout le monde a un peu de renabiso yandi mosipe tant on a un problème avec l'Afrique du Sud maman Olive Lembe mta sungaki maman Denise Nyagi ou pas sungaki mais bon ça là on peut pas papa Taking et ça la paie bien voilà papa Taking en réalité des choses bat botel la personne va comprendre déjà sérieusement au boti ban et belé limbisa na vante ko maana limbisa na moi eloko moko bo moi na ina bongisa makami balé eloko ba biso ina bongisa ko benga ngai icône oui na parmi les icônes mais ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse aujourd'hui naza ancêtre ba benga so icône te ancêtre ba icône ba ki trop nga naza ancêtre malgré na envie mais naza ancêtre Takinga voilà wana un deux problème mo lobi wana ya au monde na dia dans un hôtel le monde aux bar na sima hôtel pas na vanda mais au monde na du traitement na bimi hôpital na vanda wa na état de convalescence mais le problème c'est quoi tango baza ko s'occuper na ngate na sofa na hôtel eza na ba limite mais ce que est-ce que yo délai sili puisque moi ngo yango to koti o fona esila pona kende wapi so na komi na omokanisa wana ba maladie voilà donc na komi tam na pika crise wana ko ya ko le place yebi na vande lokwa suka na minje to ko swana donc na o mona ngote me na kati na nga na zo trembler na zo lenga na za na zo mona kaka donc na za leste donc na santé bien te mais na senga ki na bi na ona sala soki ba konzito ba tomte ya malamu ba ko kanisa ba pesa ngata place na vanda na zulianza ka hotel ba pesa ngandako ba kulenga ata nini apamba nini catch mutu kwa muke wana na age na commune on a circuler kana on est logo yozo senga na gouvernement parce que gouvernement mo yozo senga pe ba biloko wana apparemment ba bossa na bango yo parce que ezo senga nini comme ba bossa na yo ba luka ba bossa na ezo senga to fungola bango moi mais moi je pense pas que papa na son ngobila a bossa na yo ayebi yo très bien je pense pas que même le président de la République Félix Tshisekedi très bien ayebi Takinga très bien même papa na son Bahati Lukwebu ouais Vinabi papa na biso mboso boze belé ba honorable ya mboka à travers cette émission on signale que papa a vraiment la poste à aide donc à travers cette émission beaucoup benga pe biso au commissaire il va aussi passer son numéro et bolanda biso botene to vane to ça l'émission ça vraiment maladie et voilà au moins na koma ki bien mais maladie ozonga nga susu tant on a poussé na pembe na délai si là na comme ko kanisa trop na bisiko na kende wapi bana batu mona batu Niklete lelo na jipe masamba baza ko bunda mais bango ba ko pesa ngai le pango te
bango bakopesa ngai mutuka te bango bakopesa ngai mbongo te bango bazosala nde bazosensibilize bamikotouche par-ci par-là esiko nga moko soko dele ekoki et puis il a dit kopo motema malamu ngazobetela seteka na ve Chaka Congo en tout cas banda nakoma awa nasi nasali na ngasi 3 ou 4 mois akoma jamais awa. Je vous dis la vérité, Chaka Congo a comment jamais awa. Bon, il y a Chaka Congo, je la race muta kufi nde. Mais ce que muta kufi, mais ce que ngana kufi za inutile. Donc moni Murumba yewana exemple yango échantillon ya biso ba minzoto. Murumba yana traîné bembe na ye. Mais Murumba il paraît que gouvernement peut me déceler avec zonga boîte. Oui, gouvernement à travers gouverneur de la ville que je salue. Et que je présente mes respects, son excellence Gentilin Ngobila. Il me dit ça qui tu aïe. Mais suite nango, soka landela peut-être Murumba ko kufate. Mais quoi landela qui a tiki on a maboko abatu. Murumba comment il a souci. Donc maladie, si ko bazo landela te a surtout qui a quand ba pese gel pango, amona ba bimisi yo wa ki locataire bima. A comme va tiner ba église ba nini tout ça bon. Nakolobela ngo mingi te ngapi nazana ka ndengwana epozana ka ndengwana mais soki bakozana kufa ezama wa trop wana te bazelo kufa te parce que le vidéo et comment et pas batamité malamu il y a aussi des autorités au baotala biso bandeko pe ba journaliste na diaspora wana basé belé baotala émission où je pense que bandeko na pe basi batala na poto. Ce Bolinga Ibrahim Abdi, à travers cette émission, pour soutenir Papa Napso Taking et on sait bien, mais Takinga, dans Bandela, au web, c'est ce banon yo boti pe na théâtre, banon na pe bako ça fait quelque chose. La première génération, ezali Murumba, Abulangando, Danga, bango misa de bakufa. Bango nso bakufa. Son la deuxième génération, Okotanga. Siatula, Tito. Non, Tito était Tito Azaleki. Leki, hein? Siatula. Bon, pardon. Kodi. Vieux Kodi ba vieux nanga iwana ngana ko misa ki vedi. Moi sumu non. Wana ba vieux. Wana ba vieux na kuta na télé wana. Ou bien ko misa bango te. Bon, donc ba wana Siatula. Et puis nakamati troisième génération. Tu vas me dire, Ngadiadia, Mbalo Sombo, Mangwaou, Ngadiadia, Azana Poto, Nabi Poso na été. Tu as bien, Azana Poto. Mais du Camboté. Parce que mon poto, poto, au moins dans son Azana qui n'a l'équipe na Poso. Oui, là c'est vrai aussi. Oui, mais n'a pas le côté parce que à Benganga pété, à Tuna Pengate, à s'appeler mais yom to bimisa. Mais ngana petit exemple kaka ko bimise za nini il faut mutu moko azana force ko bimise lo ko na pièce bima et talama sans mutu na pièce ne talama te si on to le bitium to bimise ngana bimisi mango asa kufana ye mbalo sombo azali bon eza motema ya mutu na mutu auti aux États-Unis azongi kin namona bangote mona bangote tant on a belaki Naiko kamata Tito ayako talanga. Tito ayi quand même. Tito ayako talanga ça qui geste. Oui. Ça je reconnais. OK. Tito ayako talanga ça qui peut geste. Mafura ayako talanga. Mafura. Ayako talanga. Ça peut geste. Bon, ba geste monsieur zali ya mbongo, geste monsieur zali ka prière. Prière. Mafura sala ki prière, pe alela ki mingi na mutema na epona bika. Et ça déjà beaucoup. Parce que c'est pas seulement l'argent. Si. Parce que tu peux avoir l'argent que tu meurs. Le guérisseur c'est qui? C'est Dieu. Alors il faut demander à Dieu pour le mouton abika. Bon, on pèse bien. Prière peut être mieux. Nani bamsu nani mukwata. Ayakota ngasala ki geste. Le mukwata sa geste. Oui, wana mwana nsuka. OK. Ayakota évolué na Isobe. Isobe ayakota nga awa na hôtel. OK. Muna yakite na hôtel ayakota nga asaki pe geste. Isobe pas sa geste. Oui. À Paris, bati mususu ali bando ba te pananga te lokola bodo ayako talanga sel geste. Mama Kalunga ayako talanga.
asali mpe geste baza mwa mingi bamisusu babimisika aye asali geste me nayebi kombo na ye te mais na okata oyo te bato wana tu basali bageste pourquoi pas kaka na mwa union na bino mpe ya bato ya théâtre mpe basangani ole mutu na mutu ayaka asali geste wana basangisi yango kaka bato velo basi basangisaka yango na bino bango balongola nga na ligne rouge ok basangisaka bana bato nazo reconnaître nalobi te ke bamasumu non mpo masumu aya te atuna te eloko te ekuta ye mpe aza mpe parmi bato banti makambo yango efale azala wana donc bon nayebi te soki courage nga na kozango na kota na bassociation mais sikoyo nalobi ata mpona courage nini mpo kota na bassociation à l'époque ntango yo bima kokutaka nani bamasumu bazalaka bavie kwedi bavie sonzo bainga bashaba tous ces gens là nakuta bango ozomona teke bato mosusu vika yo obetaka bango mondial ebale mondial sikoyo yango nali nazongonga te vika obetaka bango à l'époque yo bimaka takinga azongaka nsima te sikoyo yango wana batika nango bahaine wana te nabetaka te biso toki époque wana concurrence makambo wana concurrence ezalaki te mais ofrappaki quand même veut dire nafrappaki na ndenge nini ke bamonaki du nouveau parce que opérette eza théâtre chanté et dansé mais c'est ça yango tolobi frappe wana non problème ya bango kuna nanga kota yango bena mingi te puisque na viva makambo mingi ya na association wana oyo eza dirige na masumu na viva makambo mingi mais aza ndeko nanga c'est mon frère, je l'aime beaucoup. Tu lui reproches de quoi? Bon, je le reproche de ce qui se cache derrière lui, ce qu'il ne veut pas me dire. Pourquoi il ne vient pas me voir? Je suis malade. Pourquoi il ne me téléphone pas? Mais je suis en Angola, on se parle. Mais quand je suis arrivé ici en état mourant, d'urgence, il n'est pas venu, il n'a pas fait signe de présence. Et moi, je lui reproche de ce qui se cache derrière. C'est lui qui connaît. Pourquoi? Moi aussi, je me pose cette question. Il y a un mot à dire, parce que soit il faut qu'il y ait un gouvernement, à travers son image, en tout cas, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on a préféré un gouvernement. Il faut un gouvernement direct. C'est mieux un gouvernement direct. Ce qui est dit que c'est le gouvernement à travers le monde. Place ma mindondo ko ya ngwana eza bongo te à moi il faut ce que le maman livre aza bango yambanga ezala maman livre benga direct atindi ba bayeko zwanga to maman yeko talanga ça dépend maman Denise atindi ba bayeko zwanga to mais ce bati moni murumba parce que c'est qui à travers batou et même tina liwa na lobité que n'atteint comme abontuté mais je dis à travers bateau n'habite mutu mais je bateau parce que nos têtes de ville qu'on appelle bateau bazadi de l'homme konza comme ta pesi na mutu moko to apparemment bala on comme un échelon ah mais en tout cas à travers tel bon non biloko ndo tika to linganité mais to vendre la makambo ya masomo na Angola kuna vanda pe na Angola pamba te ozali quand même na bateau pe ba soutenir pe nazangi na groupe na nga na Angola ezati lelo pe groupe yali ba bando soutenir yo kuna pe bazali soutien kuna ezalaki bazali mais Angola eza mboka mosusu soki artiste comédie aza installé na Angola alobi ka ba soutenir ke aza très bien akosi omonanga te baartiste bana Angola oyo bakinois mokomona bazwi baartiste awa orchestre tel vedette tel azoki na beta na Angola bo bakuna rien nga nazwaka chance bapesanga trophée na Angola namonaka ke grâce à Dieu kuna pena eza monde mosusu donc naza je ne sais rien dire mais eza na bato bazanga bana bakombo na moni eloko pamba nga ntango moninga eloko pamba je me tais j'aimerais mieux natika na ndako epai na nga kenakende kose faire salir exemple oke esika babengana yo ça je peux pas nakokoma na niveau wana te babengana non ube moto abatama non ozomona voilà mes relations nini ozogarde na bandeko no mpe ya théâtre et puis basouvenir nini na malamu ozogarde na bandeko no ya théâtre. Bon,
ba relation nazo garder bandeko ya théâtre ezali oyo balingi ngai nga mpe nalingi bango. Elombe bokutana na président Elombe président Elombe tokutana na ye te banda na ya ata téléphone ata tokutana te nayebi position na ye te. Il est bon. Bon président Saï. Il est bon. Saï c'est mon petit. Président Saï c'est mon petit. Mais avec Saï aussi, il peut aussi quand même. Est-ce que tu as son numéro? Bon, son numéro, bien sûr, je peux avoir son numéro, mais je n'ai pas son numéro. Mais on peut quand même te passer son numéro pour lui appeler, parce qu'à travers cette émission, moi je vais passer ton numéro. Non, pas son numéro, il y a Saï pas nayo. Comme ça, vous allez aussi l'appeler. Parce qu'il n'y a pas un mois. Souci à Batou. Au moins, et là, il y a ça là. Asala lokomoko aimons-nous vivons. Voilà. Et puis tango na ebite soko loko lukilanga ba problème yangwana. Tango babaki ba changer comité ya ANPTC yana. Ya soso ba ya comédien. Et ngana ki mutu a soutenir ki sai. Na ngaki ba changer. OK. Alors na tiaki Saï. ngana proposer ki Saï. Ya on peut le botter le peu moi ba limiter par rapport à moi. Peut-être que ça paye yango parce que bana tango wana malam pendeza souti. Eza souti. Orke na yi contre bande côté. Parce que apuyega Saï na idée na. Mais ngana appuyer ki Saï na baki batia na ba jeune. To tia jeune mon na tête, to tela ce qu'ils avaient fait. Parce que jeune muso mon jeune mais asa na misala moko donc ako m'appelle ma bien voilà. Alors si pas comprendre mal na ebité. Na yi contre parce que pour nga mona tia candidature na ngati. OK. Mais na gote be candidature na na sape na bandako na ko kota. O pe sali pe sima mais na tinga te bino biso ba viete mais to tia jeunesse. Ngai na ki pan ba te ba soutenir ki Saï. Na ebité soko na luka problème na ebité mais Saï et pas nga abenga ngate. Mais atindela nga batu moko ba sala émission moko wa na zela la suite na ngoti lelo so pe mtatinda bango so pe mtatinda bango te na ebiti na zela suite na ngoti lelo mais na zela rare mais il que Azali bon il a beaucoup de respect envers moi et je l'aime beaucoup. Tu l'aimes beaucoup. Mais à travers cette émission, président Saï au tal biso vous avez belé faut l'émission parce que Papa Takinga il a vraiment besoin de vos soutiens et ça l'a bien. À travers cette émission, il y a un numéro qui est là. Si aussi vous voulez aussi soutenir l'artiste, mais à la fin, l'artiste va donner son numéro. Vous posez une question, c'était quoi? Oh, le bien souvenir nous gardons. Oui, souvenir nous gardons l'artiste comédien ou en bon terme ou peut vous en avoir en bon terme. Souvenir du bosseur de la garda, ils allaient avec Vieux Ballet Mondial. Le Ballet Mondial. Donc, à Zonga Lokola Minae, à la vie. Mais comment il peut familiariser. À la base, il y a ces prêts qui n'ont jouaka. Et puis, il y a ces prêts qui n'ont jouaka naturellement. Donc, souvenir de Botswana, souvenir de mi ballet, ils ont dit au monde il y a des comédiens. Il faut sauver un gars. Il faut un souvenir de malam. Parce que ceux qui ont été menacufaki. Il faut reconnaître Baba Mongiti aux États-Unis. À partir des États-Unis, à sensibiliser de Londres, à sensibiliser Kokoyan Nzombo, mon cher Zembla, à Sungaka. Moi, je suis allé Nzamba Batele Azarara. À Sungaka, Mingi, artiste. Ce que Yoki dit, tout malade, il faut faire la geste. Basé Bélé. Même qui pensent que ça qui geste mangobo tous ces gens là awa pe bande ko parce qui ba bodo ba tito ba comédien belé ils va souvenir bien souvenir sur la garda sur le plan artistique ils allaient na travailler na ba comédien mais ba comédien ba zali ba markanga tel que comédien le kolanga dia ça c'est un bon comédien blague à part. C'est un bon comédien. Ata zalaka nangai na sirte en sala nini mais ata ba mais na mutima na reconnaître que bon comédien. Na pa mo tu sobe bakotamo barando no etufa bango yango na bakotamo barando na. Non, na etufa mututé. Na kinde puissant. Kasi puissance on a payé ça la rappel. Na ki puissant pour non. Na ki puissant pour notre ordre.
moi j'aime de l'ordre. Ce qu'on a dirigé yo yeba ko uzananzela. Ba comprendre yo mabe apparemment. So ba comprendre mabe yango no moni ke mabe e boti mabe lelo mabe zo continue. Et tondi. Si que fuluki. OK, so nga nazala ki na tête. Mabe nga za te. Nga bando kasango avant. Avant voilà. Il faut que mon musika avant. Au lieu zele inda non. Kataka avant. Yo ye comédie bon ozanganga. Mais on te met à l'écart. Mesure bene ko epinale libanda. Au ye comédie ça baninga mabe ozo te mona ba poison bani libanda. Tout ça. Ils ont régné à faire poison dans Nzela na bino, ils ont régné. Dans Nzela na biso Nzela na bango parce que ngai na mona na se retrouver. Mais bino no stu bozaka bato ba théâtre. Ah non non. Bango fo aluka ko mususu. Baluka ko mususu. Bango ne sauté o ba sala bien ça ba mo ba otia ba poison o ba tia ba bete ba mbasu ba ningi ba ça ba ninga passe baluka comme mususu. Voilà, baluka comme mususu takinga tangela biso 3 personnes ba ont marqué époque na biso lelo ozo mona geno bazo sala makambo vraiment bazo édiquer pe masse, c'est-à-dire bazo te biso à travers ses œuvres na nzela ya théâtre. Misa tukaka. En tout cas c'est difficile. Limbisanga so na tengi yango et ça polémique alors faut éviter yango bref o basanga malamu baza 3 wana bango 3 bamiyebi ngana ko citer nanga oko citer na wana yo mto citer ça n'engage que ngana ko citer nanga yosko banda ko appuyer ngana soki c'est bon ngana citer na tengi ba kombo yosko epanga non Ibrahim oh c'est Ibrahim ozingaye yana lobiti yana cité nanga comme ça yo o appuyer ka so eza yango c'est bon so eza yango te bon allons-y ngaza papa ngana mukolo na sa polémique na bango na likambi na ba jeune toke bango na studio na ibi o na ibite amona mabete po misusu na bimamboka na tika yeke azana succès ne bonga na ibite bon tout tanga kaka misatu Elombe c'est bon. Elombe est un bon comédien. Ça, Elombe à l'époque na biso. Elombe c'est bon. Même ayaki moi retard moké na biso mais ça c'est un bon comédien. Tout le monde l'a était bon. Et Sobe c'est bon. Et Sobe c'est bon. C'est bon pour faire rire. Pour faire rire les gens. Dans ma génération on a tangelo ya boué. Et Sobe na kati c'est bon. C'est clair. Et Sobe c'est mon fils. Et Sobe c'est bon pour faire rire les gens. Mais est-ce qu'il faut apprendre à éduquer? Ok. Voilà, tu fais rire, mais il faut rire ou en écoutant l'éducation. L'éducation. À ça, la mais rire et kimingi. Donc, nazolo belaye parce que ayoka hanga. Ngaza, je suis naza ancêtre. Ancêtre. Et makamini na mondi wana. Allons-y. Fiston Saïsaï. Ah. Mais Fiston Saïsaï, one man show. T'as comme bête le goye moko. Assez yemoko ba public pe quoi plein ba gun. Théâtre atiki vraiment comme na makambo. C'est que azana côté on a azali s'accrocher à un talent. Succès ou na public. Public bo pèse succès, bo pèse te mais état de bino. Mais yé aza accroché na côté talent, à partir de talent ça doit bien oser se placer à public. Ba pèse succès. Bienvenue tout Keba na Caleb. Oh wana ba za élément. Ça c'est un bon élément. Na kuta na été de soin na été na vie nanga. Mais na landakaye na mona qui fait de bonnes choses. Ouais. Dernière, tu connais monsieur Hans Luzolo? Hans Luzolo, il a des bon, il est bien mais pourquoi avoir des problèmes avec les gens? C'est ça. Tu sais, hein, il faut éviter des gens soza bon on m'a dit que c'est tiraillé na basi na ba tiraillement na ça ko rabesso sans le savoir sans koyeba yango au moins il ko basala na par exemple il ko basala na moto na un exemple ka raboya ba esa na fali mais il fallait ça il répond pas à partir de répondre était azotika toujours grand mais si on va répondre il y a ko kititi na niveau voilà. On joue solo, l'indika à la télévision, ma tata, parquet, tout ça, il y a une éducation à masse. Grâce au finga, nous avons sonaka na nzela na nandenga na solo bela boye puis nandenga théâtre. Mais que na ça on change de soi na non. Voilà non.
Voilà, c'était là Takinga au Bino Stuboebi, mais avant tout Kabouana, on s'est lapsé mon logo, on est Zaka pour Bino. Même si Takinga Bato, on a commis pratiquement à la fin de cette émission, on commis presque à la fin, pièce à souka, ou Tikaki Biso Nango. Avant, parce que le lot Toebi, que vous avez Biso remix, il y a deuxième Takinga Ozobima. D'ici là, tu as recommandé à Batouba. Zouango du Sila Kalate Zoya et dernière pièce et puis na retourne sous deux questions ou trois questions puis to kabona biso na yo. Takinga de. Ah Takinga de. Takinga de. Et si salami. Na sala ki nga fana bela. To tourner ki en Angola. Na ba condition moko professionnelle. OK. To tourner ngo bien parce que Kalate ko ça direct de mais ouais ben to côté studio. Pona au Italie son, et puis il y a une image. Et qu'il y a Canada, dans la maison, 100 tambours, 1000 trompettes. Et pas M. Claude Kazadi. Donc, il y a une lambami qui toko, sikoyo, il y a audio. Et puis il y a une vidéo. Mais je pense bien que le producteur a produit le logo quand même à soleil bien. Oui, à soleil qui bien, on tire un zambé à parce que moi, je tire un zambé de bosso. Na tire un zambé de bosso parce que nous avons des difficultés actuellement. Nous avons que moi vite pour nous se retrouver parce que sinon tu na risquer tout que tu as un sous na comme di boma. Parce que sur comme na balabala. Na banda ko loba. Pendant ndako na temps dans la chambre. Il y a des fois la perte de reconnaissance. On a perdu na zolo banga moko. Je me communique avec moi-même. Parce que je ne suis pas avec deux personnes. Je suis seul dans ma chambre. Je n'ai pas une femme, tout ça. Moi, je suis malade. Avant d'attendre, je suis là. Alors, déjà, les habits qu'on a, ils m'ont dit alors, donc, vous avez demain. Parce que mon n'est sur les dernières questions. Tes dernières questions, Pézali. Il faut payer ça, Belé. Vous êtes marié, Takinga? Oui, je suis marié. Père de combien d'enfants? Père de 10 enfants. 10 enfants. Dont 3 filles et 7 garçons. 4 bazan à Kin, 4 bazan à Angola, 2 bazan à Pointe-Noire. 2 bazan à Pointe-Noire. 2 à Bassi. Bamapassa. Relation est bien à Bango? Pourquoi pas? Ngaza père na bango. Relation est bien. Baza 10. Combien de femmes au bout na bango? Moi c'est mon compte. Té na bout na 3 femmes. 3 femmes. Ah, et belé hein. Et belé parce que star Tonine. Ni balé bakufaki. OK. Là, il faut expliquer Bisson. Ni balé bakufaki. Revendre payer au Moroté quand même. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc 3 femmes. Merci, 3 femmes. Mais du côté musical, dernier son, ils ont sous sonine, premier son, ils ont sonine. Pardon? Du côté musical, côté artiste musicien, son en sous bêta, ils ont sonine. Et là on a bêta, il y a sous la musique. Ah, mais ngai na bimisa disque. Obimi obosala ba te belé, obimisa ba bozi boziana. Bozi boziana zaki na bimiso to shengai. Yom to bimisa bozi boziana grand-père. Non, na bimisa été, comme bimisa c'est très dangereux. Bozi pèse, à trop lourd. Na ko bimisa te mais que il fait partie ya bateau yo ngai na sunga. Bozi boziana. Oui, yemo ga yebiango. So botunier abobisa bino vérité vraie. Na ba Joski Kembukuta. Tete wana ba vie. Mais vous avez quand même na vie. Na beta na kondantel na ba vie Joski, ba vie Utamai, ba vie Kam Kamil, ba vie na kona beta pe na Papa Noël na ba Madilu na Bambula. Na ko sa musique de jazz. Na ko sa musique typique te ngai bon donc ngai ba biloko ba ndenge mususu. Yango pe ndenge no mona mikili ba benga Johnny Massacre. N'époque on a qui Takinga te mais Johnny Massacre. En tant que musicien. Oui, ce qu'on a rebêté, donc James Brown a cosa. Michael Jackson. Oui. C'est ça. Voilà. Voilà, mais à l'époque, là, il n'y avait pas la polémique. Hein? Non, pas de polémique. Pas de polémique. Polémique, c'est ça. Et là, moi, je suis là. So il y a une loge, une maison, une baby samakambo. Et ça va artiste musicien, artiste comédien. Polémique na génération, ils ont la politique, ils ont le sport, ils ont l'art, ils ont
tout et dans la commerce et nous surtout au ya génération lelo et comme polémique na polémique et ça même bino ta presse oui actuellement ba presse ya lelo ça na surtout presse en ligne peut-être na polémique comment pour na baka voilà nga boy ki boy voilà et ça l'a vraiment bien été pour to connaîtra ba comédien té bino tout on a kati wana kati bisoté bisoto ko ta bino bi tala ba bengi ba mi benga oyima benga nini biso ba kilelo biso ba oyo ba kileyo ba kilobi takinga ozonga sima te mais soki sepso tana molo mo boy ko sela sepso molo mo et puis tozwa mot de la fin par rapport à cette émission takinga ke ake mon bembo koluka mwasi poya kobala mwana mwasi oyo asepelisi ngai mingi na yelelo pote na bala ye bokilo nazongi makambo mansolobi na ngai nandimi yebaka bokilo kombo na ngai ezali nazongaka nsima te bokilo kanisa kaneto alezema ekaneto alezema enabambula yo ukweya alezema mweloko mke ya mwana. Merci beaucoup mais bakomona tâche balongola ta moi chapeau ba mona haute non au moins mettre parfois gouverneur a telle émission et au senga a identifié moi bien azaka y monter basé belé autorité mboka oui bakomona nga na position parce que maître Gims bogelo bana longola lunette donc takinga zaka toujours na ekoti devant bakonzi peut-être autre chose ko salama na ko late loko moko bona kati pe ekoti likolo mais pour moi na mutu na nga lelote merci c'était là takinga otozaki na ya travers cette émission dernier mot au pesa mais un grand message fort na ba autorité ya mboka elo na lingaki ovama tona yo oloba na ba autorité ya mboka elo nini tokoki ko sala surtout nous la presse et le président de la République, Papa Fachi, Maman Nabiso, Maman Denise Nyakeru, l'ancien président honoraire, Papa Nabiso Joseph Kabila, avec sa femme, Maman Olive Lembe, Aïdara Batou, Soutenara Batou surtout. En tout cas, mes respects d'abord, le président de la République, Fachi Beton. Ngai Nazali, artiste comédien, artiste musicien takinga. Tant on a zala négligé boy papa. Bano bazana sima, o bazua sima. Un jour baza négligé. Somoni bana ba komi kota bikota kota ko sana mabe po moi ba sale yate. Ba koma ka matolo po nini bozo ki pe bisote. Lokola ngai ya na bango papa na bango. Naza komi lela ana vendre hôtel. Na ko connait ko vendre un hôtel tika. Siko décembre yango to koti date na ngai suka zona bimia pona kende wapi na Angola na kina ndako mais mboka na ngai yango na zongi pona vanda wapi na okende wapi naza malade te mais na komi malade na belaki malade silaki malade comme zongi na ngai suka nini ya ba pema ba nini poni nazo kanisa trop je communique souvent avec moi-même je suis dans la chambre je suis toujours seul et là on a sengi bo sunga ngai bo pesa ngai ndako bopesanga ta piquer pa ata nene pardon cash apamba botianga ta mo mbongo na sala mo quelque chose naza na groupe théâtral awa na style nanga o pesa Angola nanga ba ya basangana to sala force to zongisa makambo ya époque ndenge zaka ba kaneton président de la République yo viva yango message on a pesa na président de la République na pesa on na gouvernement mobimba na pesa on na Sénat na pesa on na assemblée nationale na pesa na assemblée provinciale na gouverneur de la ville Gentil Ngobila waza trop cool et puis na ba mécène na kinga yeyo tant na zoloba bat ba ngo ngoje ce qu'il a dit ko pa motema mabe mais lelo yo ngana snabima na pesi merci mingi na Niclette lelo merci mingi na JP Massamba fondation Tokanisa merci mingi na frère Flavien Obango gouverneur na Paris. Merci mingi na ado oya pesing occasion yo pour na communiquer na Ibrahim. Vraiment na émission yo Congo Mukili. Congo Mukili mona ngai. Congo na bina yo Congo. À travers yo Congo Mukili mona ngai yanga lobi Congo Mukili. Voilà. Donc ezoko Mukili mobimba.
je dis merci. Et puis, ma maman, président honoraire, a présenté le respect. Je suis Takinga que vous avez connu à l'époque. Aujourd'hui, je suis souffrant, je suis nulle part. Je ne sais plus où aller. Je suis à l'hôtel, mais je ne peux pas continuer à rester à l'hôtel. Je suis un parent. Maman Olive, maman Denise, on s'est présenté devant Bino. Dans celle ci j'ai formé et j'ai informé à l'époque. Et je continue à faire ce devoir, parce que c'est mon devoir d'éduquer la masse. Ça, c'est ma mission. Comme je suis encore en vie, c'est ma mission. Je vous respecte beaucoup. Monsieur Ibrahim, merci Mingi. Merci, mais vous n'avez pas donné votre numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 69 54 509. Je reprends, plus pour la Libanda, on a 89, mais pour la Libanda, plus 243 89 69 54 509. Wana ozunga imoko zala direct zala WhatsApp ozwanga imoko Takinga naza badinga ba comédien na pesi bino mbote bino so artiste comédien na ba artiste musicien bino so pesi bino mbote ba artiste musicien ba waze kwa ba bozi ba fali pupa. Vous avez une relation na bango? Ba mission otanga wana. Ba mission na tanga lokola waze kwa naza na relation na direct. Aida kopé. Bon, waze quoi aidanga na ba forme belé. Merci. Où ensemble c'est bon? Pardon? Où ensemble c'est bon? On a son baba leki na ngai oyo bayebi. Bayebi. À ça la rapé geste? Non, na touché été. Il faut toucher. Bon, j'ai bien piano Koffi Olomide. Koffi Olomide wana za ngana za na Nyanza. Na kabali yote. Ya za na Aketi. Aketi. Donc ngana za lik. Komina kin. Ba Joniko. Donc, mais il faut ça quand même quelque chose à travers cette émission. Koffi Olomide, voilà tu dois faire quelque chose. Non, pas Koffi Olomide, non. Faut y avoir Koffi. Koffi, c'est un billet. Au moins, c'est bon. Merci. Les gens ne comprennent pas Koffi. Motungi, c'est pour ça qu'il y a un petit amitikati. Les gens ne peuvent pas Fali faire c'est bon. Fali faire c'est bon. Ozo, besoin de relation, ils allaient. Donc, Fali, à travers Nanti Lokole. Nanti Lokole, voilà. À travers Nanti Lokole, c'est déjà bon. À travers moi-même. À travers Yomoko. Tous ces gens-là, le musicien, Babina filé, mais Babina filé, les autres peuvent déclencher la situation de la minute. C'est parce que. Oui, petit, on a bien filé. Bon, petit, moi, ngai série moko boye na vanda na Gisenzo te mais na beta na Saint-Étienne mbale belé les autres na comment il faut fréquenter Saint-Étienne mbale belé na comment ko sepela na terrain wana marqué ba mona ngo bongo mais ngana comment ko sepela ngo pona biso ça fait longtemps bala on a bosana na ko kende mingi kuna et pas ba master nga à l'époque tant na mona ki mwana moko ya Gisenzo abimi c'est un plaisir. Mon question c'est bien affilié à travers cette émission, aidé par qu'on a sur Taking et ça l'a bien. Ma mission c'est belé, Fabrigaz, relation pesa. Non, Fabrigaz c'est relation santé donc peut-être aye binga na combo, ngapena bien na combo. Merci monsieur Taking, je pense que tu auras dans les jours à venir pour que biso mo repena part na biso, tu dis que fait tango, tu luka to saper geste na compte, il y a une émission na biso pour que bateau bataille sur le plan international, on va comprendre qu'on a cette souci là, on a cette volonté là, il y a qu'aider les proches na biso et au salaire bien. Le 25 à tout ça déjà na décembre. Oui, parce que la vie aux hommes menés c'est tout à fait difficile pour comprendre la réalité belée. À travers cette émission, c'était là Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Alain Kayembe. Voilà, dédicace. La dédicace n'est pas bon. Bon, la Bicopo. Na PC Bambote belé pour bâtir un rapport. Voilà. Voilà, na artiste nangai o bazana Kenya ba Paza ba Zale o Angola ba Maibanga auta na groupe Salon na récupérer kuna
Chantal Mbezi, tous ces gens-là, napesi bango ba mbote ya belé. Merci mingi na Lupemba Chora, voisin na ya malheur. Et puis tokeneti na bonheur. Napesi merci mingi na baleki na ngai Shogun azana Allemagne, leki na nga Tison azana Hollande, leki na nga Guillaume azana France. Bandonga, Batirida, Vie Pecos, Misha Brown, tous ces gens, Bote Mingina, Natangite, Nadine, Nancy, Nancy, on a tangi Nancy Sonia, Nancy Aïcha, pour Nancy Bagebele, Nancy Aïcha. Naba Nangai Moko, The King, Supra, Digra, Vodi, Chancelvi, Plamedi, Judith Taki, Bananga, Mapassa na Brazzaville, Nancy, na Mirfi, voilà. Voilà, c'était là Takinga ou Asepeli Sabino. Sans oublier plusieurs années. JP Alona, 5 étoiles. Merci beaucoup. Na Belgique. Na Belgique. Merci. On a battu soutenir. Oui. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. C'était là Ibrahim Abdi, votre humble présentateur de cette émission. Où il y a toujours coupé Sabino, vraie information. Et puis la source, c'était là M. Takinga, où Asepeli Sabino pendant beaucoup d'années. À l'époque de Papa Napso Mobutu et jusqu'à aujourd'hui, il a toujours envie, il a continué toujours comme ça la Moussala. En tout cas, il a un problème. Tant que il a un problème vraiment, il est malade. Il a un problème, chers abonnés, chers téléspectateurs. Bon, mais quand il s'amende qui est pas inaye, tout soutenir et au sala bien à zande on a biso. Bandeko bomoni bozata na moi 10 €, 20 € au salé l'oroté. Benga, bosangisi, tutindi. L'essentiel to longolé na vie au azanango azo baso médicaux moko ya propre et au sala bien nga na pesika merci na Imak Makengo le réalisateur de cette émission mais c'est Sims Anelka depuis Paris la grande équipe de Congo Mokili tozara vraiment ébélé merci na bino surtout ba conseil na bateau batala biso sala bien merci na Yaline Mwimba merci na docteur Jackson Lubanga merci na bande onanga Brazza l'honorable Gaëtan Kodia l'honorable Rémi Ayayose Augustin Nzambe, Bruno Lubika Mbongo ya propre papa na biso wana soko ko taper marambune au sala bien bozé belé na lingi bino ya trop ce vous s'appelle l'émission na bandeli Imak Makengo le numéro est là au bas de l'écran contactez-nous pour na nouvelle ya papa na biso Takinga vous voulez faire quelque chose n'hésitez pas à travers cette émission il y a un numéro qui est là au bas de l'écran pour benga biso vous avez puis numéro n'est pas PC en tout cas vous contactez sur bolingi biloko bolinga bosala et comme pas nae vous contactez so pe bomoni bolinga na biso to sala o bosenga to filmer to sa nini to sala ngo fiston sai bozé belé Koffi Olomide Jibem Piana Wera bozé belé vraiment Fally Ipupa je vous aime tous d'ici là portez-vous bien bye bye. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.